Voilà, mes amis de WhatsApp. Toye lisusu, topesi binombo, tena kombo na Yesu, semeno mbeza la bien pour na biso nyonso tu. Nasi bozo mona ba image ka ndenge tozo tia. Ambiance na kati ya diaspora. Lolenge. Basotenaki équipe na bango, team na bango. Kaka ndenge tolobaka aimé. Like. Aimé wana eza like na anglais. Bo abonné. Pe bo partager massivement et kosala biso bien malamu mingi koleka. Ko abonné esengaka biso eloko mingi te. Esengaka biki te. Esengaka kaye te. Esengaka papier te. Mais une fois ka to kotisi eloko. Soki nanu kota na chaîne na biso te kota kaka pa. E kosala bien malamu mingi koleka. Nasi bozo mona ngana bino awa tovandi awa. Tozo tala diaspora. Ndenge tozo la suite et fin. Ya coupe du monde na biso. Eko mema biso na 26. Bozo mona bandeko nanga ya mibali. Bozo mona batantini kitoko. Bozo mona batunyo sotu bavandi wana ndenge bazako pesa elengi. Na kati na video na biso. Na bosani te kopesa Fifi Kadisha mbote. Mama na héritier na Diamond. Ye moko mwasi ya Mokondi Alpha Kiala. Mokondi ya Bandale. Ya bino yangwana. Mes amis de WhatsApp apesi bino mbote. Mes amis de WhatsApp avandi quelque part. Azola kisabino ba image o boza ko mona awa tozo landa biso nyonso tu bato baza ko lia baza ko mela entre temps misu na biso ezoko tala écran na biso toye ba suite ekozala ndenge nini pe na kati awa tokotala ngana bino tokolakisa ngana bino bokomona retour ya bandeko na biso ndenge nini bautaki kozonga. Tozo continuer kaka émission kitoko toko continuer yango kaka na même émission retour na bango bokolanda yango pe kaka wana to continuer ngana bino totala toyoka ba commentaire toyoka ba message. Bazolandango awana TV donc toyebi biso nyonso suite fin ndenge ezokendele.
Ça, ce sont l'ambiance des Congolais. Na équipe na biso. Ah, et pas ya biso ya nzambe et simba kakaka. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Fifi Kadisha yayo yangwana mama Isabelle Sita kaka ndenge tolobaka bocha ba commentaire na bino ekosala biso malamu mingi koleka. Rose Bushabu yayo pe yangwana ma copine ya bino yangwana na pesi bino. Vicky Mesukumona yayo pe yangwana awa tozokolanda en direct ya RTNC biso na bino diaspora eza ya koyinda kotoyo bandeko na ngai bozomona ndenge tovandi biso na bango. Voilà. Numéro 8 a raté. Tozo kende kaka ngana bino awa ba Nigeria bauti kocha bina bango ya liboso bango yeyo bozomona ndenge baza kosepela ngana bino tozo tambola ensemble tozo tambola toke sikoyo totala lolenge bango pe baza kobeta. Voilà. Bale oyo ekoki kopesa batu ba tension ebele. Kopesa batu ba tension ebele makasi mingi vraiment koleka. Parce que batu nyonso baza kotala yango tension eza kaka likolo. Oyo bango pe. Tozo continuer. Batu bakoki kokweya kokufa. Likola match opesa na bato vraiment bazaka vraiment balingi match na si bozomona yeyo papa na biso atelemi aye donc akokite ake kovanda asimbi mutu. Voilà. Passé. Tozo landanga na bino.
Yeah. Kaboye, tozo continuer kaka. Aimez, liker et partager et kosala biso bien malamu mingi koleka. Bobo sanakate, surtout ko liker. YouTube alingaka ba like wana. Soki boye bakate, mes amis de WhatsApp. Boza la makasi. Faux bakop. Voilà. Match eza dégâts. Fini la récréation. Alors, c'est bien comme ça. Nasi tozo landa biso nyonso. Awa après nasi momoni événement après ndenge mobulu elingi ekota. Donc elo ngana yebisaka batu eza nango game. Eza game, ça dépend ya parti oyo to ya équipe oyo to ya batu oyo bako gagner. Alors nasi bozomona bato abale ba Nigérien modèle bango batombo kaka bango ba umela ate bango nyonso tout bavandi ya baza kolela. Donc eza game toujours comme ça, game ezalaka toujours bongo, aka toujours bongo, game ezalaka toujours boye. Voilà, donc match ezalaka toujours bongo. Courage na bino. Bino pe bozwa kamba la sima eza game. Donc at least bobeti bosali pana bino bo contribuer pe eloko eleki nyonso to yangwana nasi bomoni ba mayo na bango pe kitoko couleur gray. That's very nice. Aimez, liker, mes amis de WhatsApp. Boza wapi bo aimez, bo like. Na lakisi bino na chenda mundambu siko tozo kende na ambassade totala. Ambassade na biso eloko ni basalaki. Totala PJB mpiane eloko nini asalaki. Après totala retour na batu wana nyonso tu. Bongo te. Tovandika tosaela bino musala. Musala nde makambu. Voilà. Awa ba réaction ya ba joueur nyonso tout tozo landa biso nyonso. Alors félicitations na bino. Que répondez-vous à Eric Gilles qui a dit l'entraîneur du Nigeria des critiques pendant la séance de survie. Bon, ok. Bango bonde baza makasi.
Même malgré le raton, il était tout seul encore. On savait que ça allait faire. Et tu vas pas travailler longtemps dans ce genre de choses sur le monde. Il n'y a aucun stress. Mais par contre, l'histoire de Gris-Gris, bizarre. C'est ce qu'il a dit au cours de la presse. Il a dit. Il l'a même dit ici. Moi, je vais être respectueux. Moi, si j'aurais perdu, j'aurais assumé ma défaite comme j'ai assumé ma défaite au Sénégal, comme j'ai assumé toutes les défaites ici en équipe nationale et en club. Donc, je trouve ça un peu petit ça pour la défense. Comment tu as trouvé le soutien du public congolais qui était dans... He worked so hard to get into this position, and ultimately it wasn't meant to be. So we did everything we could. I'm so proud of everyone. It was honestly, what a journey. It was amazing. Yes. So yeah, There is nothing wrong. At least you go to the end. it was nice. It's okay. We're devastated as a team. I'm really proud of the boys. You know, these are moments where there's so much emotion. The boys gave it everything. It's not just this game, games before, the last 10 months. And yeah, we went out fighting. Yes. It wasn't good enough today, but I think there's so much positive still to take from here. You know, there's the AFCON around the corner in 1 month's time. And yeah, I've seen so many players stand up, become leaders, the experience that they gained throughout this qualification. And yeah, I think the future of this team is bright. You know, we have so many young players also here, and they still have time to be at the next World Cup. But today is a really tough day, and all of us are really feeling it. You know, we want to be at the World Cup, and it didn't work out that way. But I think, like I said, we're really proud of the team. Did you guys practice penalties? Hello, Prince. Yes. Yeah. Pardon? Which card? Oh, yeah. Thank you. Love you. Thank you. Yeah, it's alright. Yeah. Bye. Sorry, mes amis de WhatsApp, moi na bengaki. Donc moyen na kate ezalaki te. Eza toujours bon musala yango.
Hey, bale oyo eza likambo. Ambiance d'ambiance, hein? Une immense joie, vous l'avez d'ailleurs remarqué dans les chefs des autorités congolaises. On a vu le ministre Godard Montemona, un amoureux du ballon qui avait été de la délégation. Vous avez suivi les messages à la République démocratique du Congo. Une 101e sélection, c'est pas donné à n'importe qui. Il tenait à amener cette équipe au firmament. Voilà, nasi nakomi na suka ya ba émission na biso. Topesi mbote na ba oyo nyonso tu balingaka biso. Donc bo like, bo tia ba commentaire. Awa tozomona ba Nigerian ndenge bavandi. Bango pe bazoko tala kaka ndenge biso to bandai kotala yango te eza bongo. Merci na bino nyonso tu. Bo commenter, liker et partager à tous mes amis de WhatsApp. Bo partager massivement. Donc na si bota la ba na che na sangisi po botala ndenge biso to sepela ki ndenge bango koto balelaki ndenge bango bazokoloba ndenge biso pe toza koloba. Donc bomona nyonso tu wana eza na kati esala biso malamu mingi koli. Retour. Kishasa eza ya koningana. Ndenge baza kozela retour.
Congo na biso eza toujours Congo na biso muta ko changer biso azate. En tout cas merci na bino nyonso tout to soutenir ba joueur na biso na ba façon ebele biso bato ya media diaspora pe partout bozomona na bana na biso na TikTok ezalaki ya koyinda bana ba soutenir bano toboti. En tout cas makila na biso eza makasi na bana na biso, donc il faut yoka ambiance. Merci na batu nyonso tout oyo balingaka mes amis de WhatsApp ya bino yangwana émission na bino ezoko kota bolanda yango Fifi Kadisha kobosana te ndengo partageaka. Partagez massivement Fifi Kadisha. Mwasi ya Alpha Kiala Mokonzi. Bango nde vraiment batu oyo baza ko partager basimbi mes amis de WhatsApp TV. Mama Isabelle Sita ya yepe yangwana yepe lisusu lolenge moko soika ke koti azanga kate Rose Bush Bushabu yepa azanga kate. À tous mes amis de WhatsApp nasi bolandi bomoni ndenge bazoloba ke to cheli bango clic clic donc ba juju biso na bango banani bakolo ba juju to beti bale na ndenge na Yesu Masia to simba ke lokote to salika musala entraînement de lekaki makasi yangwana omoni ba beti vraiment tolanda na mama na biso. Voilà. Donc quand ndenge to lobby ba entraînement et loko nyonso même ata soko ningo sala examen soko au sali révision te ozwa te, il faut ko réviser kozwa temps na yo bango pe bazwa ki temps concentré ba yeba ke bitumba to match o ezalaki makasi yangano moni ba se prépara ki ba s'entraîna ki vraiment tala bandeko ba les apeme ba les apema ndenge bomonaka na mutako sabino te so bomoni bazokende ba beti ba poli beaucoup misakaka ba gagner beaucoup misakaka et yindia wa Kishasa nde makambo donc eza toujours bongo ko supportaka bango ko soutenir bango na ko pola na ko gagner mais eza pema bino so boza makasi nde bo soutenaka libanda bokota ba seconde moko soko ko kweya kuna te. Bye bye à tous mes amis.